Bon, eza samedi vers 1h à 0h. 0h à 1h. Toyoki mbala moko bruit na kati ya mboka. Précisément eza na Gungu. Na mboka Muzitu. Tomoni mbala mo mutuka ekwei na kati ya Libengi me na katikati ya mboka. So tali bien omona bandaku eza mpanzi banini eza mpanzi Gungu eza isu na nzela te. Vraiment eza na nzela te. Gungu bandeko na biso nyonso baza hier baza partout. En tout cas otia na bino lisusu elikia ya mboka te. Mboka oyo ya Gungu lobake gouvernement ezwa en charge. Mais eza mboka oyo tobimisa ba député ba Willy Mathiashi baza ba député ba Muzito babima pe na Gungu ba primature bazwaka yango po na Gungu. Metala nzela yango oyo ba accident pamba ba mituka kokweya. Mais entre ta service ya transport esala nini? Kama sala ka kozwa mbongo. Service ya transport eloko eza teta mutuka. Mutalongwe na ina marchandise na ye. Akende Kaemba eza nzela oyo emema carburant emema mazit wapi me tala ndenge ba accident kombe bolingi kombe de mituka ekweya na kati ya Libengi pour que bozwa charge na yo ya nzela. Vraiment bandeko sovo Gungu a danger bami baza wapi bami de sovo Gungu a danger. Gungu ça ne va pas tala nzela bamituka kokweya. Gouvernement pardon toza pe population toza batu tovota bino pe na caractère ke bokobongisela biso kobongisa yango biloko yango tovotela bino eza ba classe eza ba nzela eza courant soki eza te vraiment ya mbala oyo bamituka ezokweya boye boya na bino na belesio na bino te na kati ya mboka oyo po deja tobaye na biso totinda babilo na réseaux sociaux bato abapare baleka bafilma nzela oyo tokobongisa boye na boye. En tout cas émission oyo soit image oyo totindela yango vraiment Fisto Titenge ayana bato abamesure pe banzela toya bongisa vraiment honorable Fiston zwa en charge. Honorable Willy Mathiashi bolobaki boza bino tout ensemble. Metala gouverneur kokipete mboka na bino mais il faut oza gouverneur ya province. Il faut occuper province mobimba ya Kwilu. En tout cas be image oyo bomona vraiment bozwa ngwa en charge ya considération. Bomoni population etondi baza na korekete eza population oyo baya sala vote babimisa bino. Cette fois-ci so tomona makambo aboyi election pe boya na bino na ngote na Gungu po tobaye na bino tobaye tolembi na biso tala awa bamususu baza na hôpital bamususu bazoki bamususu boye na boye likolo parce que bazokende koluka carburant po bamituka na bino ba député bamituka na bino gouvernement eleka sans carburant mituka koleka te metala nzela difficulté. Les amis, en tout cas sovo Gungu a danger. Botala image oyo mutu nyonso akokutana na image na ngai en tout cas bo partager bo commenter. En tout cas eza image moko vraiment awa eratate image neti ya nzela na nga vraiment erata nango te. Ndeko na nga akutani nango na TikTok ko garder yango te po na yo moko partager yango na ba biro nyonso na ba groupe nyonso bamona vraiment image oyo po eza pasi eza mawa po na Gungu banani bakosala ba commerçant to banani mais to vota bino tala ndenge bato batondi batu kwa ya carburant tala nzela ça ne va pas vraiment bandeko nanga place yoso bofandi bo sauver Gungu bo bino bandeko Gungu bo lata souci ya Gungu vraiment toza na ma ya misu moya kolobeza te ndenge tomona ba accident ezala kosalama
olezala pe ata mopanzi me na kati ya mboka oyo ebimisa badepute bapresident de la république ka bino bozala na bino ka tovote bino nzela bobongisa te baekole bobongisa te bopito bobongisa te au juste nde tobaye vraiment image oyo bozwa yango ya considération ami nyonso okutana na image oyo vraiment apartage yango atindela yango n'importe motu tout vraiment yanga yango wana eza ya bino moko Pitse Camille